yango bandeko balandi émission bela mboka Congo na pesi bino mbote sikani oswezo mebino Bonimissimo moke petit été qui m'a zambé tata et ingela au mabota mabino. Merci encore une fois d'abonner à biso ya Océan du Congo pour continuer à s'abonner massivement à la chaîne de la Libération. Beaucoup à la cadicité puis la bilo battre aux organes bako pour la émission du début jusqu'à la fin. Ko like ko partager ko tchaba si je suis peu ba j'aime et ba commentaire tika nzamba pour mutulendo afula pv le corona tout et chacun. Matondo ba comme la bilo baso a ezali sikoto analyser ensemble et sikoto sala éveil patriotique et sikoto ko conscientiser ko sensibiliser ko mobiliser pe ko le peuple congolais na bolema pe ko tia pole pe ko yebisa la peuple akatatina le kambola yi bande ko balandi tout le monde vidéo bongo tous passe bande ko ngai ba congolais ba congolaise tozola kisabino maki oyo ezali na Kinshasa déjà ekota kia ba chinois ba yango mingi ba conteneur na conteneur et puis musu ba epena ba produit nango chimique bazo fabriquer yango sur place oyo ezali makete eza produit chimique basali yango ebimi make bomolo mo tala ndenge ezali bozomona ne make yango ezali bazoteka yango ngala za na miteni na sombaki yango plateau mobimba encore anki na kopesa bana tolia na ndako tango topasoli tokokuta oyo topasolaki yango ezalaki na de jaune d'œuf na kati c'est-à-dire oyo ezali poison oyo ba chinois ba préparer yango soki mpona ko exterminer peuple congolais toyebi te yango tozosenga na bakonzi toyebi te so bakonzi na biso ya mboka baza complice na yango po OCC musani esalaka musala ya OCC biloko ezosalema na mboka oyo bozotala même bakalite na yango te bamaki yango te tala maki ndenge ezali bozomona maki ndenge ezali bozomona oyo ezali forme ya maki nango wana bozomona ndenge ezali bozomona maki wana yango tokobuka yango mpe totala na kati nango tozwaki déjà video moko yaka liboso balakisaki biso na Chine ndenge nini bazosala bamake na baproduit chimique sikoyo like yango mpe yango oyo ekomeli biso déjà awa eyawa mingi bachinois nde bazoteka yango bachinois baye nango na quantité moko ya trop bayebi ki awa déjà marque plateau ya marque ekomaki déjà une affaire à $5 4.5 $4 yango bango mpe bamemi yango mingi oyo ya fabrication artificielle na bango baye nango mpona peuple congolais comme biso toliaka nyonso tout ata bayeli biso tofina awa na Congo tokolia kaka parce que service na biso ya renseignement service ya OCC nayebi te mosala nini baosala yango tozolakisa bino make oyo bomona yango très bien make oyo ezali make te eza nde poison oyo baye nango mpona koapoisonner peuple congolais jumayaka na lobuka yango tala topasola yango totala pasola yango ok pasola yango katikati omona make yango yango wana ozomona make eza na jaune d'œuf mibale omoni jaune wana eza na jaune d'œuf mibale c'est-à-dire ezali produit moko fabriqué na bachinois ba produit chimique na bango ozomona yango soki yo congolais omoni kaka make opasoli eza na jaune d'œuf mibale yebaka ezali maki te eza nde poison ezali poison baye nango mpo omela omoni yango omoni make wana tozala ba video moko eleka kala totindaka yango na ba réseaux sociaux tozwaka yango mpe awa na Congo ke baosala bamake na Chine ozomona make yango ndenge ezali ngai tote kobeta mbela la likabotel ba chinoise ete balongwa likolo ba biso yango tokoloba ete mosala ezali makasi toko analyser na kotika kama mpema po ete santé pe eyali malamu te bandeko balandi pasi mpe maotango tokoluka te likambo ya mai toti koloba awa ete bayiba chinoise kaka balingi koboma bakongomani kasi bomoni wana bamaki bwa bamo bandeko langani ekolo ya Chine soki makambo oyo ezali kosalama bakopermettre yango te ke congolais moko asalaka biloko oyo na kati ekolo bango bakoboma ye bakobwaka ye bakosala ye mabe na banzi babililingi biyalaki biyike oyo bakobengisa bakongolais kobete bafilika koloba na bango ntango bango moko basalaki makambo etali maladi na bango ya bokono ya oyo eutaki na bisika bya bango moko bayebi yango kasi lelo oyo na ye ekolo wa biso to rendre bango plus puissant lelo bachina bakomi puissant lelo bachina bakomi makasi pamba te bautela boyokani ya kabila pese bango misolo miyiki mabelemi ya biso na botongi biloko oyo bakotonga te asali na bango bacontrat ya bayike oyo bango bazwi misolo ya mabele bomonaki atotalisaki bino ete bakobete bakongolais bisika bya biango mpo basala babiliki bango bazwi bakongolais baleka boye bachinoise babote te na mai bwa biso lelo bomoni maki yango wana ndeko akoyebisa bino mpo nyonso bomonaka bobele mabe oseya soki ayekobeta mbela bondenga kosala éveil patriotique bakomona bobele mabe bandeko na ngai se tokoki tosilisa likambo te bandeko na ngai biso bato tokani kosala mosala ya nzambe etumba ezali
Pamba Tenzamba, ils vous feront la guerre. Malobi la biso, ils vous vaincront jamais. Donc, ce que tu as les qualifiés, tu as les conseils de Makambo, oh, ils allaient malamu. Mais sur le mien, biso, conseil quelque chose de Colombie, c'est que ça Makambo, ambassade de Chine, ah, ils allaient. Boyo ka la biso la chinoise, si la pointe bango ba ko na poisson ko boma biso. Po bango ba ko ma puissant na ye ko lo biso lisusu. To pesi bango misolo ko ma puissant biso boko to za faible. Bande ko langa sengeli to résister la biloko tout. Nenge Bible elobi, fouiller l'impudicité mais résister au diable. Nous avons le droit de résister à l'Amérique. Nous avons le droit de résister à la Français, à la Belge, à l'Allemand, à tout. Nous avons le droit de résister à tout. Pour être colombien, c'est un bon sommet, peut être un cerveau. Ande ko langa to la misolo mi ke. Bota la ba Vietnamais. Ba résister qui na ba Amerika pe ba vandi la bango la bango. Bisika bile bota la makambo ba sala ba malien le ba bande ko langa ba oyo ba peuple ya Kadhafi ba libyen. Bota la modèle ba nyoko bango ba kosi bango boteka. Hein? Kadhafi pour être Kadhafi ngaka sala monnaie. Ya ba filika ba lia alobi biso foto tambo na bina mboko ba defa eloko te. Na banko bango ba ko defisa misolo pote bato bango ba koma na misolo alaki dictateur mais malamu kobi ki se kolo na mboka oyo ba telema ko tambola pote lipe ko monene mais Congo ndenge to ko ba lipe belisida biloko le foto tombola mongongo ya ba Congo mani lelo to ko kufa ba chino ba yeko bomba bato na mboka la biso moko bazui mayo ezali bomoi to ko bato telema to kele ko tambola na ambassade Chine kweya ande ko langai. Nous avons le droit à résister contre Biloko Oyo. Résistance, il y a ma casse, rapport de force. Tout le monde analyse. Tout mécanisme nous comptons la mongo mo biso poete ba yeba biso. Makambo mako sala masala mate. Chine a côté ka tibiloko mike ya mboka. Chine a côté ka brochette. Chine a teka picho. Biloko mona mboka teka yasui. Pona nini ba pesi ma boko. Lelo pe lobi bikula ba tir ki ba kotonda na mboka na biso. Poete na Istanbul, Félix akotonga. Akosala biloko, akokele ko bomisa misolo ekuna. Lobi to komona ba tir ki ba ye awa. Mende ko langa ça c'est quel genre? Ya gestion ya mboka. Mboka eko kufa. Likambo litali frontière na biso ba ko kende ndenge boko mona ba ibangola ba ko ya bato ba ko. Ese boye ba ke bangole pe ba yiba biso babili. Boye ba ka kahemba na biso ça la problème. Balongola ba borne. Nous avons un sérieux problème, il y a limitrophe là-bas, tout baïke. Mais si on dit que le quoi payer ça va, c'est pas le but de y avoir un bango. Tant que tu as la kisabo, tu vas avoir le bateau, tu vas avoir ande ko langa itolo mona lelo to telema to pesa nzela na bayi politique te ya lokuta bato mabe basanga lokola moto moko po ete bakena boyo kalibwa bango Félix pe na nzela na ye ali bobele ko kende tango biso to ko tikela e tango bande ko langa maloba papa bande ko la tata ta nzambe tato telisa kibilo uteli bango ke Félix a moto mabe peuple congolais to analyser dans biloko oyo to analyser biloko bande ko langa babomi ya Lumumba bako ya na Congo bilo bolobi ni ba Congo ba minere ba biso bokei bato ba nyelo côté to pese bango usine po ete batonga biso to ke ko senga bango maboko est-ce que la Congo to ko sala usine te ya colta to ko industrialiser mboko la biso te la misolo to alango to ko sala boyo kanyamala mutela bato to kele pa ya baris biso to sala boyo kanyama po ete mboke tonga malamu bande ko langai ba bokolo konkosi te soki okoboko la nkosi suka la nzala kolia yo ndenge biso to kobokola maladi mabe oyo suka eko bongo la Congo etumbe ko ya makasi ko zela te bakato loboko tika loboko bongo loboko sala vengeance c'est le moment ntango yango bande ko langai to sembola na liboko ponya etumba ba vidéo misali mike mais moi ya kotia yango ya lete bakongo mani bakolela bakongo mani bakomona pasi bakongo mani bakonyoko bande kolanga bakoboma lelo ndenge toalia bakundi boni accident mikolo tout poza nini kolukaka komele sai na lufu bande kolanga milelo na milelo pe drapeau qui t'a raté mitema ya bato mikangama lelo likambo litali bazando ndekolanga to analyser likambo ngobila
bakobengisa bato soi-disant roi belge akoya na eloko asalisaki biso toyebi te botali bavideo na océan dipomo bakokangela bato bamaison bato bakonyokoma bakobuskile bango nzando monene ekomi wapi ngomila oyo ezali likambo peuple congolais ase souleve te ekabo ya lwamposa oyo ezali likambo peuple congolais atombola mongongo te bosunga biso bandeko tokobeta mbela bosungane biso po ete totombola mongongo bandeko na ngai sensibilisation ya les 4 bozala po biso mpe les 4 tokozala ambassade ya Belgique. Après avoir construit l'ambassade de Belgique, toqué la Chine. Après avoir construit la Chine, toqué la Rwanda. Après avoir construit la Rwanda, toqué sur l'Union européenne. Toqué Kobeta Mbela, ceux qui baboy tout ça les Kamsos. Bande Konangai, notre pays est occupé. Bobo Salakayamote. Tala lelo. Baoudjana, babeti, les balais, les loups entre eux se mangent. Molière et Kotilanda qu'on a frappé député. Hein? Député la fonction. Babeti. Moi, je suis Molière ou député. Allez-y comprendre beaucoup de choses. Mais ce photo boya likambo o ezo le biso na mboka to tikala na ngolo lenge wana. Ba meka ka ba congolais alei l'hôtel wana ba sakai na biso. Awa il faut biso tout hôtel matolo ba non na makambo Félix ameme biso na mboka. Non. Boyo kali wana etali biso te. Biso na bino kombo la biso gouvernement oyo foi lomba na lombango et ça la mosala te parce que RSR teza démissionnaire bana ya bisika biso bozali bofuta ba billet mobilisons nous ndenge bosala ke bino kuna biso a pona koloba non na roi belge atia makolo ate soni justice salamité non na roi belge maltraitance ba onyoko la ba congolais c'est parce que bino bonyoko biso biso to ala ba umbula bino yo ya a zoto eko permettre ya koloba mingi te yango bomoi nalobaki ete boli sansa kosungaka biso tozangaka banivakini te tozangaka babiloko te po ete makambo oyo yali ebele me moi tolobeya te ntango mpeme ekosala senge tozonga mosima mama jawa salama lekomi bamezemana mais analysons-nous ensemble nini tolingi est-ce que biso toza na posa élection toza na posa négociation boyebisaka peuple congolais est-ce que toza na posa élection leo lamoni lamuka tia affiche à lamuka wana botanga ekozala pembeni nini lamuka ezosenga na moneso ah lamuka bino mpe lamuka botila maponami awa te tala bamoyindo nzangi ntango nalobaka kilame plus 49 procureur fampeka to yo po tyanga te momoni moyindo nzangi lelo oyo balongwe pembeni lisusu ya Moïse Katumbi lelo balutundula oyo bazaki lokola bato na mayele nzambe okolo mokili yango ya nde boye bato na mayele ya Kongo nde baki nde bandoki lutundula moto ya mayele tala lelo lutundula ye wana moi je soutiens lutundula na yo mpe nzamba lola tala bato ndenge bakomi bato nyama na bato na mayele kolo bato biso toyebaki bato ya mayele bato tobangaki nde toyokokuta bango nde babelole pasi okala biso mana nanga na États-Unis d'Amérique na kunjala nanga ya lipasi pasi na bakongomani bandeko na ngai pasi totika kowela biloko ngai nalingi naza gouverneur ngai nalingi naza boye ndeko na ngai bozoconduire encore Félix à deuxième mandat moto nzambe aboyaki na ebandeli on se manque pas de dire ntango bookende bongo ça veut dire bino nyonso bookende biloko na ben wana boya bandoki pourquoi besoin de battre que vengeance ensemble ça la galolenge misoso hein tango nzamba ko ya ko venger bino bokozala wapi mokolo wana bandeko bokozala wapi comment bozo banga nzambe te aujourd'hui bomoni ndenge nini balobi plutôt déstabiliser ba osaka na bino hein ba épisode ba moyindo nzangi balongona ensemble balutundula bato boye abibi se to soutenir Félix mibi pour nani bazo quand même bon pour nani bazo quand même bon mais bande kolanga quand on soutient Félix on soutient Kabila parce que Kabila za la moto ya Félix Félix on sala Kabila le côté bozo ke le cas po bolia po bomisa bana bino lobi
Parce qu'aujourd'hui, biloko ezosala malelo. Vous êtes à la lobby la biloté, hein? Dernier kozala. Vous croyez que bon va l'éternité, éternité la poste wana. Vous assir. Non. Bombe anatomique. Bombe kosalama. Les Congolais va déclencher. Et le komoko. Et puis nous se kobiba. Ande ko langa to analyser. Total ani to ndo sala mboka la biso. Biso tozala kati ya éveil patriotique. Tozala ko se sensibiliser. Les bande ko bazongi son sel. Bande ko mususu ba okota. Nani bande comme ça ba komi na mingadi. Ok, nous fournir des efforts, nous n'avons pas de moyens. Soutenons-nous. Prenons Mimbenga, santé baby, à malade. On va santé à malade. Parce que nous sommes les ébélés, nous dégager l'énergie, nous sommes santé. Le mille qui tombe la gâté. Ma qui coûte tout le monde parce que moi, il m'a poisonné. Après avoir poisonné, ma qui m'a poisonné, ma il m'a poisonné. Donc on cherche les voies et moyens pour assassiner le peuple congolais. Tant que nous avons mobilisé, sensibiliser, les veilles patriotiques, nous avons analysé, nous avons besoin de soutenir, nous avons besoin de Congo, nous avons besoin de Babiloko Zangitina, il y a sexe, il y a nini, il y a Babiloko Kili, nous avons besoin de Siko Bolumbu, il y a Moutou Zangi Valère, car après le moyen à Kolia, il faut arrêter l'hémorragie. Je vois la TikTok, mais dans ce monde, ce qui se passe là, c'est inhumain. Hein? Parce que les gens, parce que le gars pas moi, les Bengues va français. Maman kokata bilamba kobina, ba ko sala ba aventure moko boye. Tu vois que respect à moto ezate. Yango biso to ko ya l'éveil patriotique. Yango to ko ya ko sensibiliser. Yango biso to lingi to bunde tumba ya ba valeur pour être mboko la biso zonga na bosomi. Bande ko nzoto ya moi c'est tikala bongo te. Atane la télé atane bini la tane sali. Mais les lots, nous sommes les colons en bongo, moto comité kabulumbu, et comme le co loco, moto à cause de la biloko longobalité, batama comme le co batama boma, pour n'ani les bamé les biso système moko oyozo kobimate, mais nga océan ayo koyebisa c'est le temps à kobimana système wana, les alliés système pire simplement satanique démoniaco. Alors biso to memi bino na moli mo pe lanzo to ya ko sala délivrance et République démocratique du Congo. Et nga ina yo to foulé banguna dehors. Alors nous avons le droit, ya ko boya gouvernement oyo, ya ko loba la bango au gré des forces, ba quitter nation, ba za la ba démissionnaire parce qu'il n'y aura pas des élections. Il y a Koukao élection parce qu'il doit aller aux élections. On votera qui? Parce que tout est préparé. Félix a déjà un deuxième mandat. Tout ce qui est le côté Canaan, alors peuple congolais. Beaucoup de derrière les gens, les gens, aujourd'hui, Eric Moulompoy, où sommes nous? Il criait, il faisait tout. Mais aujourd'hui, il est où? Moi, c'est comme Bissenga 5. Maman, c'est là. Aujourd'hui, maman est salité menacée. Atini malobe po c'est parce que baby ko c'est gangaka. Nanda ko vendre que quoi deux pièces. Nana ko soutenir rien. Mais maman n'a pas ouvert la gangaka. Sensibiliser, mobiliser boti ndambo to le lokele nda ko vendre. Parce que maman n'a dit pas ko ganga pour la mboka. Aujourd'hui, ça menacé. Bacheli banda, allez océan. Dans sa sainteté. Mais parce que je défends la nation. Bangolo so bayebi ke musala mona mo so sala ka sala na sembe. Boko zela ya kufa bongo bokunda ye. Maman oya sali musala malamu. Mazoni yo komateka makala pauvre femme. Mayaka chaque matin pour crier. Énergie azo som sawa. Aujourd'hui azamena satile maman c'est amalo. Le pango bazo vendre bato ide pesa bache bango libanda. Parce que deux personnes sont dans monopole. Il y a vivre à la boca. Alors, tant que les politiciens sont bakangi bato na bango kolando séanté. Azo sambonga bana. Ngala azo sambonga mututé sur sambonga na ngeye bana. C'est le peuple congolais ba opesa. Ngazo rambonga na. So na sambonga mutu bona beta mbele ya buso bango. Beta te. Le boss sagala ko damela. So na la kota Kabila la ozala bon. So na ki kota Félix sans sambonga. Mais je ne veux pas. Là OK le ko abinoté. Na ki le ko abinoté bato la makila. Beaucoup de senga les bons, c'est des bibelons au bois binous. T'as raison, on pense à bien. On sait la Cambodia Simba on peut bien. Aussi beaucoup de la Kabila, aussi bon, on va passer le bilo. Mais moi je ne peux pas. La souffrance, dans la maman, la union salité, à souffrir. N'a pas trahi nation terre. Mes frères et sœurs congolais, ils sont les 4 bilo kuna biso a. To bunde. Bino o boza bomoko langa. To continuer les sous. Zamba ko pesa bino boza la sécheresse. Moi je crois. Tout est possible à celui qui croit. Atabilo bondimite ngada kondimala nganza bako pambola bino parce que bosali makambo kitoko tokende la France. Dieu va vous bénir. Il a les droits ya kopesa bino bonne santé, bénédiction, musala prospère. Il a dit mon serviteur il prospérera, il montera plus haut.
toko monter, peut te renverser trône et à Satan. Peu importe les dimensions, Félix quittera notre pays. Les politiciens collaborent. Toko cité bango. Bazaki paya Kabila. Moi je sais, j'ai des dossiers dans ma boque. Je dois vous dénoncer. Merci la Kabouya l'homme pour son échange avec l'équipe qui gagne. Merci la Judéca d'orateur, mais ça fait électrique. Merci la propre Dieu, directeur recherche stratégique et ça mon cause pour aller me sauver. Pour maintenant, on va nous dire de bonne nuit, et monsieur, comme la vie. Maman d'Angola, la moquette, nous Florence, Yamato, Domigo. Merci encore une fois, la Juka M, le numéro 1 océan de la presse congolaise. Merci encore une fois. Nanita Babé, il faut que le moto, maman missionnaire, la presse trande, Bakoko, le Mumba, Balance, Zalan, de toutes les mailles, qui étaient Balan, vous passez la INOC Live. Merci encore une fois, Nanga Mokonzi, l'Angleterre. Merci, l'équipe pour la T, équipe et pour la T. Manana, la Kondiana, les États-Unis d'Amérique, Papa Alfred, Maman Clarisse. Merci, la jolie petite sœur propre, Kane, Konto, Bokle, le Condé, Fapékat, petite sœur dans la France. Maman est salité, Anna besoin. Jolie. Maman est malade, Bosonga. Tout son maman a zone fils qui a studio à papa. Parce qu'elle a ménagé ça. Bengue a mémoire comme après ça a été qui santé. Alors banaye, maman est salité dans le bien. Bande comme on est maman missionnaire dans les amis. Ndambo bogotinda, ndambo tout son maman. La Chabienne n'a plus 49. Ah, la Chabienne, c'est quand ça va pas pour là. Maman Dolo, ça va pas pour là. Les Bruno, ça va pas pour là. En Autriche, la Gandhi. Papa langa G3, Australie. Désiré Botuna, la maman Elisabeth Botuna. Désiré Botuna, au Béangaté, des Goyanga numéro 9 dans mon terre. Ah, Daniel Ngenda, Ngande. Que Dieu vous bénisse. Merci la maman Jovi, la plus 39. Merci la bino tout au beau sépilera beau soumanga. Bokanga mitemate. Nzamba za la posa la bile pour la nation. Tout ça qui est fort mon père délivrance. Ceux qui ont besoin d'indépendance dans le monde, on est à la place de la bibliothèque. Non, c'est pas tel. Mais tant que tu as ceux qui ont besoin de la bibliothèque de la bibliothèque, plutôt appelle la zone, c'est la Bible le meilleur. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive notre patrimoine. Les patrons, la mort, nous vaincrons. Toutes les malocons, les 4. Ozoate, kakande bosalaki. Otenga boete bakokanela te muta okanela te. Liwe ko ozona sa pondo kufi. Soki nzamba décider kufa pona okufa. Soki nzamba lobi ataba ko bomo bakozote ngayo. Na kota bakoma ba attention 00. Mais na kufa te parce que nzamba linga te. Babokela ba sort. Mais na kufa te po nzamba lingi te. Bako kananga, bachelanga ba poison boyebi. Mais na kufa te. Soki nzamba loboko kufa to kufa te tika ko zo hypothèse ke bako bomayo. Barobomayo te. Barobomayo te. Pour la nation, téléma les 4, tout le monde a bilo tout. Dès que vous avez téléma, bandeko, c'est papa Timothée. Dès que vous avez bilo tout, ingete, les numéros nous servent de la presse congolaise. Merci encore une fois. La Dieu nous le sommes dans tous les temps. Nestor, tous à la paix. Ils ne sont nous. Tout le monde de l'ensemble est à Tika Bisote. Bananaye. Et tout Sambela. Prière n'a pas besoin. Opération Jeanne d'Arc, opération Sauver le Congo. Pour le sauver. Danger est à Nabiso. Ingeta.